50 ans, 60 ans, oui, c'est tout à fait. Parce que si les hommes n'étaient pas coloniales, si la botama depuis Zahir, alors depuis Zahir. Et puis, ton parce que une année de plus, Dieu merci, une année de plus, ça se fait. Et ça capote tout ça pour avancer. Donc, ça dit, ok? Voilà. Si on a na point, il y a Jérémy Chabani, na Karine Yamado, parce que moi, na intérêt, na mutape sangambongo, ta futa ngambongo. Na mutafuta ngambongo te, pour na ya ko défendre moto. Na ça ka ba analyse correcte. Au moins que batouba ko komisanga moto ya moto. Voilà. Je salue mon vieux Tatingola depuis Cape Town. On va partenaire nanga quoi, le partenaire nanga privé, Tatingola, mon vieux je te salue depuis Cape Town, voilà. Bon, on a pas partenaire na bino, pour na be tourner au Kabola partenaire ti. Ya. Na be no Kabola ten. Naza na bino na sujet Jérémy. Ngai na likati na émission leketu. Na yaki ko loba. Na loba ki nyoso te me na loba ki ndambo. Et puis na s'adresser qui juste na Cardozo, na bi Cardozo. Jérémy azalaka non bien, yo comprend la place batu bazo tonga Jérémy te. Pourquoi na lobaki yango? Na lobaki yango parce que nazaki déjà na matière. Moi naza déjà ka batu o te na koza na matière mutu na ye kaka pour intérêt ya ba vie ya chaîne na ngai. Ndenge batu nyoso balinga basala ba intérêt ya ba vie ya ba chaîne na bango. Moi je suis pas comme ça. Nga na tala na relation na tala na famille. Nazalaki na matière o lelo régner sikoyo. Oh, il régnait si quoi bateau bazo sale la mon nazalaki nango. Ce qui peut être une émission que tu avant de voyager na loba qui yango Cardozo Jérémy linga ko minime ozalaki parmi bateau bazo tonga Jérémy. C'est parce que matière ezaki na maboko nanga mais na boye ki ko sale la ngo. Parce que bateau nyoso Cardozo, Karine Yamado, Jérémy Chabani baza bateau to solana bango bien. Et puis après baba artiste et comédien na biso to ko zala ka te likambo mo boye. Et que ndenge après biso to ina nka putu sela on pour na intérêt ya ba vu na biso mais elo ko on aurait ko soulever point lelo eza comment na réaction à Karine Yamado en fait na monaki o le cas une émission ya maman internationale au s'exprimer qui comme il faut mais Karine Yamado au jouer rôle en mabe au salengo pe mabe parce que yona Jérémy Ozalaki n'a pas problème, mais Jérémy a dit qu'il faut soulever l'eau comme mon côté où ils ont prouvé que qu'il n'a pas problème naï. Ningo lobby que Jérémy au bout que le bajeton n'a qu'à théâtre. Mais attends non que non n'a qu'à point mon cours. Na moni di Kambouya il y a théâtre Jérémy et comme il kokendeni na sens que Jérémy a zo bout que la batu bajeton. Mais tant maman Kalunga abima qui na structure ya kokate batu mangala. Toloba ki te que maman Kalunga au bout que a offert la pour na batu. Exaucer qui a là tant abimaka na rythme ya koboka ya batu ba jeton to loba ite ka bimaki azoboka ya batu ba jeton to yebeka ke mutu na mutu ya innovation na kati ya théâtre et après na kati ya amitié il faut to yeba que to kotonga batu nyoso te na kati ya amitié to kotonga batu nyoso te to ko loba mabe po na batu nyoso te moi ngai na kuta na ba problème belé na kuta na ba réalité belé nga naza victime ya otonga moto na liaki na ye na melaki na ye naza victime na tonga moto na liaka na ye na melaka na ye lelo to sola te na kondana ka ite parce que c'est normal moto ba liaka na ye ba melaka na ye ba tonga ka ite tozo ba parfaite te to tonga ka mais to tonga na n'importe qui te to tala ka pe ba to tonga parce que c'est normal moto to liaka na ye to melaka na ye to la to la mukaka na ba ambiance to melaka na ba secret d'état to partageaka to tonga ka ye bongo te par-ci par-là et puis et pas n'importe qui. Mais Karine Yamado, Jérémy aza motu na otonga ki na banani. Otonga ki na banani. Osko na ina place batu balobaka o ba journaliste bo kabola batu. Nganga zaki na matière avant na voyager. Mais nataka ke za matière batu nanga. Mais Karine Yamado ko ki o gérant oté. Pour ceux qui comment ko sala ba vidéo na ko boka ba jeton parce que so obi ke Jérémy comment boka ba jeton to obi Jérémy depuis ina innovation et théâtre na ye. Ezaka ka ba jeton na ba jeton. Mais ba jeton to obi te ke za ya batu. Et ça innovation montu ma kalunga bima na innovation katela batu mangala mais est-ce que ton autre bakando ça na pona batu exaucer qui a la bima na innovation au katela batu mangala beti pe lo mo bokantu ndia bokeli moto
Mais tu vas imaginer que tu vas faire une moto. Et c'est une innovation, moto, nous sommes yé. Parce que tu comprends de la caille l'eau monti. Hein, on a une côté, tu vas faire le loco, on a pu na côté, na bandi au salon au thé, moto, na mutaka na innovation na yé. Nga kona yana bima, kombo na nge salama, na ina ba innovation na nga. Biso tu na kati ba réseaux sociaux, tu bandi ko clasher, tu bandi ko finga. Otali pena ba tu ba obanga bino, na koza pe mina malikate. Mais natali pe kete na za moto na mwasi. Batu pe pour approcher nga moto so banganga te na changer na onati ko finga na yapi na idéologie na nga na sala banalise na nga correct mais il y a des gens balinganga ba presser na banalise na nga ser na nga kapashula zana atanga midi poka anytime azana kana téléphone malika tika pardon ya teke biso na o clash ki mabe ti ba poter na nga ti lelo na changer parce que na moni que non et c'est important que tu finga kaka. Lilo pe na za pe peme na ba grand homme na pe peme na ba grande dame. Yes. To bando kanteka pour no clasher aux apeme na bateau baza ba mbongo oui. Tona ba boss mususu balingaka ba fiyo ba fingaka. Ya parce que ceux ezala bongo te me ba clash ici là na kati ya réseaux sociaux. Mais tant que clash et continue à c'est qu'il y a ba boss na ba grande dame ba linga ba to pe ba fingaka. Mais ce nga catégorie na nga malikani na tiko finga bona na se retrouver peme na ba boss. Mais se retrouver peme na ba boss. Papa stoka de la canne d'ingénieur de la canne d'olingo cracheté et au kokati. Faut que tout le monde pena cause trop classe, ça la bien officier ça bien. On a posé pena ta boss mais où il est plus ba innovation par rapport à ça naï. Ce que so yo clashaka on ma yelité. Donc ça dit que bando ya ka pesi au pays. Bosu ki kawana. Naïbité so beau comprendre donc c'est-à-dire na yesu ko na mamba que Jérémie na Karine so yebi que Jérémie a montu